bolingo ya biso na Pepe Kale ebanda kala nga ta na bali Pepe Kale soka kuta nanga apesa nga mbongo leki nanga somba banzungu somba basani po ozana liba esalangelo te po bipendo na zambanda na ngai mbanda na nga mwasi sans souci esalangelo te po bipendo na zambanda na ngai mbanda na nga mwasi sans souci mutu azwa koluka leki na ape na nzela wana mwa matata ezalaki mais lokola nga nalingaki kaka mobali na nga parce que yete mutu azokende kota sans souci nga nde munamonaka nayebiza ele sans souci makambo nyonso tu alors matata ne nalandaki te lokola nalingaki kaka mobali na nga ti mobali na nga pa komisaki makambo ti na suka alakisa vraiment ke aza pe mobali ya solo comme président ye moko akomaki maréchal alors nga moko mama maréchal naza na bomoi vice-président Mboshilo Kinzondi aza na bomoi tant que ba o wana baza parce que bazaki epa ne ba leki na ye o balingaki ye mingi tant que baza groupe sansu ko kufaka te pe ko kufate bango nyonso parce que kala musique ezaki lokola ya lelo te o ekoma na ba polémique biso kala ezalaki ndombo petumu aza ya nanga verkis aza donc nyonso do tozo kende ndenge wana donc famille musique akala ezalaki ozomona libota ozomona o kuna baleki akuna o kuna bayaya akuna donc bokutana pe bosanganaka okepe na famille ya musicien songolo ozongi boye na famille ya musicien pakala donc ya kala ezalaki bongo mais eza lokola ya lelo te oloba nayokaki te nazalaki nde sur place akufa na miso na nga moko omoni ya na nga bana oloba na mobali na nga sans souci so babalaka leki ninga na bala leki na nga mado mais nalinga leki na nga mingi nalingaka pe muta déranger. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Bienvenue très chers internautes na kati ya émission na bino ya ba femme forte o bomesanga kotala na kati Aurore TV yango na yebisaka bino bo s'abonner massivement pe bo partager ka ba vidéo na biso massivement lelo tozana mama Mado naza kuna ta ko pesa se présenter te parce que mon entier mon baba yebi bato belé balingaka bazwa occasion wana mais nzamba sali biso ngolu ba femme forte tozi occasion ko kutana mama Mado bino nyonso boyebi donc moi kuna bisa se présenter ezate po ba o bokotala biso na bilili boyebi azali mwasi ya défait na biso sans souci azapele ki ya défait na biso Madilu o bino moko boyebi biso tozu occasion ya kokutana ko solo na masolo na biso kande to mesana. Bonjour maman Mado. Bonjour Peggy. Maman Mado boni santé nzambe ndaku bana. En tout cas quand ndingo moni nangolu na ye azobatela. Ok, merci maman Mado kaka nde boyoki maman Mado alobi nzambe nangolu na ye azobatela bino moko boyebi tala kaka lelo penza naza pembe na maman Mado leka star ya Madilu taka ni nazoka vraiment leng makasi. Maman Mado tokosola likambo etali biso ba femme forte na yebisaki bonga bina ko bengela bino mama oyo azana expérience na makambo ya mabala yango tokoluka na yeba mama Mado bobandaka na papa na biso sans souci oyo asala makambo ya minene na mboka na biso atika ba makamoko oyo lelo pe bato musu balanda théâtre bazonga na nzela po aidika vraiment biso na koluka koyeba bobandaka na papa na biso sans souci ndenge nini. Bon, quand ndenge ezalaka kokutana na mobali bokutana na mobali asepeli na yo alobino maloba mibale misato alors temeke maloba pe ezalaki elengi mama Mado pe asala nini atieka litoi kota mopanzi ya papa sans souci toyei kobongisa ndenge ezalaka kaka tovandi toyebani bizaleli na ndenge kometi abimi pa bafamille. Ok, merci bino moko boki mama Mado alobi kaka nde ezalaka papa tiaki mwa litoi mama Mado pe andimi. Mama Mado na série oyo ba théâtre kala oto yeba sera kala penza
ezalaki kutu tozotala ba théâtre ngo na TV tozomona bazosala place moko batie ba mandalala tobaki ke bato maboke bana bango na eloko te mais sikoyo ozaleki ya star o bato nyonso bayebaki ke leki ya star mais sikoyo oyaki na papa na famille po aya kobala yo en tant que star na biso madilo ayebanaki est-ce que zaki penza facilement andima penza leki ne abala mutu ya maboke fo yebisa na ba o bazolanda biso bayeba. Bon moni na libota leki nyonso nga nazaki lokola mwana pa madilo parce que abokolinga nazaki nanu mwana moketi na kolina maboko na ye ezalaka matata parce que otala ye pa na nzela wana mutu azwa koluka leki na ape na nzela wana mwa matata ezalaki mais lokola nga nalingaki kaka mobali na nga parce que ye te mutu azokende kota sans souci nga nde munamonaka nayebisa ele ya sans souci makambo nyonso tu alors matata ne nalandaki te lokola nalingaki kaka mobali na nga ti mobali na nga pa komisaki makambo ti na suka alakisa vraiment ke aza pe mobali ya solo nsima baye kondima ye. Ok, merci maman Mado Minomo Bozola. En tout cas, vous avez vraiment toujours vraiment kakawana na Aurore TV vous s'abonner parce que beaucoup yo kaleo makama Mado azoloba o bino bolingi bo yo kaba vérité bino bozelaka. Le maman Mado akolobela biso yango. Maman Mado tongito tuna na théâtre ne tomande komo na théâtre toyoka nze moment ko papa na biso sans souci ayemba paix à son âme ayembela mama bipendu. Mukolo pezaki ya matanga neto yoke lekaki bat bazoye mango bipendu mama na lingaki yo natangwa lipandase to yokango siko biso tonto tuna yo yokanze mwana papa bimisela ki mama bipendu est-ce que esala ki ondenge nini esala ngelo te po bipendu na zambanda na ngai mbanda na nga moi ça sans souci mais na ndenge ya molimo na ndenge ezalaka te wana ebetso mutu epeso vertige ematso ba tension non bipendu mbanda na nga na musala parce que tant baza kosala rôle moko baza koincarner na sans souci ezokende bien ezokende kitoko bato basalaka théâtre te o balandaka batalaka bamisu bazomona ke eza vraiment bolingo solo musala ndenge wana tobengaka mpenza ke théâtre yango wana donc baza kolakisa musala bakolakisa ndenge nini mwasi na mobali bakokozala na bandaku ndeni bakouple kovanda donc ezalaki exemple munene parce que théâtre eza koédike masse donc mbanda na nga na ndenge ya musala. Ok, merci maman Mado. Maman Mado tongito yeba parce que théâtre na biso o tomoni papa en tout cas asala vraiment ebelé. Ce que za na bato pe bakoleka po ba témoigner ndenge papa asala théâtre za na bato be pe bazwa o ya bango toli azaki kota mwa mabe papa sala pièce moko bozongisi na nzela bazali. Mais tozomona sikoyo ba vede to abiso o lelo bazate mais tozomona bana bango c'est comme si mboka na biso penza et abandonna bana bango. Mais pourtant ba papa na bango basala mingi pora mboka eza na bato ebelo batala kango na mboka bapaya basepela kanango mais lelo lokwa bango bazate bana bango penza bakoma abandonné tolukato oyebisa biso est-ce que nde papa zalaka te ozaka penza na soutien ya gouvernement na biso to ya bato bazalaki zinga na kati ya théâtre na papa eloko wana moni yango tozosenga ke bakanisaka ba veuve omoni soki artiste akufi neti mukolo sans souci bakundaki ye nga moko na kokaki même kokoma na cimetière noki te donc nakota na pasi talaka mtoto kufela mobali morgue na pasi koke na cimetière na pasi mpona koma tina mona libulu bakunda ye sans souci alors nyonso wana omonaka wana ebele wana nyonso o bayaka na bamawa na bango soki kaka basi bakundi on dirait na bango pe bakundami donc ezaka bongo kolanda penza ke omona ke bato yango wana babandi koya koluka baluka yo place oza basunga yo mboka na biso lelo évolue tokomona ba téléphone banini tout ça nde tosaka ba émission boye ba numéro ya téléphone na biso topesaka bazwaka ti mais omona ke mutu mo boele sans souci ki na bon mo information mona sans souci azosepela azobeta maboko auta théâtre ezosala bien etei pe libota etoki pe libala ekufaki ezongisi pe libala mais lelo yo ntango sans souci akufi nyonso wana ebungi.
Okay, merci maman Mado. Eloko eza batu mingi balingaka ba yo kango. Il paraît que tozo kaka groupe papa ekufa. Que théâtre papa le kaka lisusu te, mais na batu musu bazolo ba ke mwana ya liboso mobali muto a gera kango, batu penza ba koma kobeta mabaku pona likamwana tokolinga yo mokokolo mobali loko zana biso oyebisa biso soki mabaku loko biso batamokito mesa koloba mingi bazwa sko ya nola bango lelo po yo moko mama ozawana oyebisa bango. En tout cas, pour un groupe sans souci, ekokufa kate ekokufa te. Sans souci avant kufa. To ebe pete ka okufa. Mais atika kananu poudre de chasse comme président, yemoko akomaki maréchal. Alors ngamoko maman maréchal nazana bon moi. Vice-président Mboshilo Kinzondi azana bon moi. Tant que ba o wana baza parce que baza ki epa ne ba leki na ye o balinga ki mingi tant que baza groupe sans ko kufakate pe ko kufate. Ok, merci maman Mado bino bato bozaka kaka biloba loba boyoki groupe ya papa na biso sans souci et kufate ezali parce que maman azaki penza une bonne femme azo continuer toujours na musala ya mobali na ye. C'est pour cela ngo mon tolobaka na bino e mobali azana kati ya musala yo pe foye baka musala mobali no asala kapo un jour toza batu toko kufa toko kende omoni nde mama na biso a répondre bino baye obolinga ka boyoka boyoki yango mama siko nde papa tikaki makamwana maboko ya président na biso poudre chasse ndolobi na PC vraiment mbote sika azali parce que azo encadrer penza groupe wana kitoko toko linga to yeba par rapport nde papa zalaki nde papa zalelo te est-ce que groupe wana ezaka ka bongo ezo fonctionner nde papa zalaki ezo fonctionner kaka bongo. En tout cas pour un groupe dans le groupe eza kitoko lelo sans ça ça 12 ans na sama belé na le 23 juin awa 12 ans na sama belé groupe ezo kende kitoko omoni musala nyonso ezalaka lelo mutu akomona ke na ye pona zwa mayele parce que wana eza université hein groupe sans eza pena université ye motan azaka ko bengango onatra alors oya moni ke na zuma mayele nangana kene na sala pe mwa gikuku nanga ndenge aka bana na ndako OK yo po sali kwena yo mais en tout cas groupe sans souci ezo continuer kaka parce que bato ba yebi musala théâtre na mboko baza ebelé baza vraiment ebelé eza likamuka ya encadrement kozalaka mutema munene mutema ya kokamba pe ya kosangisa bato groupe sans souci eza toujours en forme donc makasi le ba mwana moko ya sans souci azo diriger azo saboter loko wana moni bana sans souci baza na éducation o bango bazwa alors malamu ba pambwa mana sima ya kombo ya papa na bango mais bakoki koya kotia mutu te ke lelo tolobi to botola obeto sala nini non un jour po makila wana eza na kati ya banzoto ya bana wana un jour pour de chasse kokolemba Mboshilo Kinzonza kokolemba parce que toza bato wana pe bana pe le temps wana bazokolaka un jour bakoloba pe mais baza pe na kati ya groupe wana bango pe basalaka théâtre baosala musala papa na bango asalaka mais bako déranger ba président wana te oyo papa na bango atika jamais ponga moko mama na déranger ka bango te bana nanga pe bakosala eloko wana te parce que éducation bazwa bakosala eloko bongo te. Ok maman Mado tolingi suto yeba parce que ezana ba théâtre moko wana kutunga azaki no mwana muke na mona théâtre mo papa salaki na Bobette na Fallon théâtre mo asala na bango kala siko bat bazoluka ba yeba pourquoi pas nde papa salaka théâtre na bango moko bazwa relève ya makamwana parce que papa za bien sûr akoma président ya groupe wana mais eloko ya bino moko bokoyeba ndenga ko gérer yango tandis que bino mo boza na kati ya poste ya bozo ba ke ekota kaboye esala kaboye mais bino bonzimi ke muto papa tikaki azala toujours na place wana lokwa boza na confiance ya président wana yango oyebisa bango ndenge nini bino vraiment boza na confiance ya président Poudre Chasse bonzimi a continuer musala wana est-ce que bozo mona penza clair na makambo yango bayoka yo. En tout cas pour na Poudre de Chasse coup de chapeau pour azo kamba pe azo mema groupe sans kitoko na discipline na makambo nyonso vraiment kitoko so ezalaki ke mbeba moko eza nde ta mususu tosi to revolta
bana bazape wana po bakolisa mayele na bango parce que on ne sait jamais ndenge nzamba sala destination mutu na mutu destination mutu na mutu de nzamba bongisa pona bango na yebite soki bako continuer ka théâtre vi na bango mobimba soki pe lipambo limusu ekoyela ka bango to yebite mais pona ndenge toza vraiment pour de chasse na vice Mboshilo Kinzonzi ndenge bazo kamba groupe kitoko bazo mema musala kitoko en tout cas na pesa bango pouvoir wana vraiment bakende liboso. Ok, Maman Mado, merci beaucoup pour la réponse, non, parce que vous répondre penza, tout bien vraiment, bazo penza biyanu na bango, bato ba mesana kolo ba coin coin, bazo penza biyanu na bango, ba o ba kota la biso na kati Horror TV. Maman Mado tongi toloba, to monaka na kati ya théâtre, maman chako vraiment akangamaka mingi na papa sans souci. Ba kangamaka penza makasi, bazaka penza na bolingo makasi. Yango tongi to yeba, ne papa akenda. Papa za kalisusu te pour les papas qui ont envie maman chako on est quoi nanda non oui ti lelo toza bien na maman chako to wala to ça la famille to ça la famille na yete so tar ba théâtre ezamba pièce mingi na groupe sans aussi maman chako babenga ka yeso rôle ezali maman chako asalaka aza mukolo akoza na makamne mususu mutako kanga ete mais porte eza polele pour la maman chako jamais ko benga eke ya ko ata 10 rôle nyonso ko sala aboya te. Ok, merci Maman Mado binomo bozoyo kabino bayo bo mesana na biloba loba en tout cas ba réponse da bino yango penza bozwa ngo po bo retenir ngo pe bo kanga pe minoko. Maman tongi to loba yo zala ozale ki vraiment ya défait na biso star ya munene ya mboka oyo oya binisa batu ebele. Yango tongi to yeba po to ebike yo obokwa mapa ya ye star na biso Madilu pe à son âme obokwa mapa na ye akoma papa na yo. Yo mokolo baka wana penza papa wana mama bolingo oya pesa yo vraiment tolingi to yeba est-ce que ndenge ozaki le ki a star parce que akufa déjà ake déjà nde ozale ki a star bongo est-ce que na kati ya foyer na yo e bandaki ko créer problème te po papa so azobeta concert yo po ngako bandozala na pemela ya na yo na concert ko kota e bandaki ko créer problème te na foyer na yo en tant que femme mariée mobali no mona ko kota ka concert ya na yo s'intéresse beaucoup plus na musique e bandaki ko créer problème te oyebisa ba yo bazolanda biso bayoka omoni na libala tant balobaka soumission na ezati na Bible babite ke soumission okoma moumbo mobali alors soki mosi na mobali bozana harmonie bozana liloba moko boyoka na kitoko makambo nyonso kotambola bien eza ndenga na vandaki na sans souci omoni ti lelo na vanda boy nga sans souci tikenga na bomwana nyonso mais lelo na mona ke inutile na zwasu mobali na vanda na ye parce que o nga na mona epa ya sans souci na ki bien na nyonso na kokoloba na kende concert mobali na nga otikanga olingana bongisa suki na nga aolukana lata bien na ke concert wana ye pa kene ta tikali menga na ke donc omona libala moko ka ke ba défaut ezanga kate mutu nyonso azana mabe na ye mais ezaki libala kitoko ya malamu ya boyokani ya bien ya kimia. Ok, merci Maman Mado. En tout cas, maman bino bozomo na Maman Mado azaki moi sa vedette mais libala nezaki na kimia. Boki maman soulever point moko ke ya soumission et si tolobela ngo. Maman lokwaza ki soumise yango moni papa bandaki ko permettre ake na ba concert ya ndeko na ye. Yango motolobaka moi si faut la soumise pour mobali apesa yo nzela. Maman tolingi sikoko tuna yo question oyo. Na ba musicien na biso nyonso awa ya RDC ba musicien nini oyo okutana na bango à travers yaya na yo akutana so na ba musicien nini otangela biso non to yeba en tout cas pour na ba musicien na génération ya yaya nanga presque bango nyonso parce que kala musique ezaki lokola ya lelo te oyo koma na ba polémique biso kala ezalaki ndombo petumu aza ya nanga verkisaza donc nyonso do tozo kende ndenge wana donc famille musique ya kalezaki ozomona libota ozomona kuna baleki akuna kuna ba yaya akuna donc bokutana pe bosanganaka okepe na famille ya musicien songolo ozongi boye na famille ya musicien pakala donc ya kalezaki bongo mais eza lokwa ya lelo te vraiment tozalaki bien na ba musicien nyonso nakutana na ba musicien belé
ebele donc oyo bazati ezala kutu pa génération ya lelo ebele oyo tozalaka na bango bien tosololaka makambo nyonso kitoko. Ok, Maman Mado nalingi natuna esu motuna oyo parce que bato balobaki na ngai que Maman Mado vraiment na basi ya ba musicien mingi Maman Mado ande ko kangama na mwasi ya Defin na biso Pepe Kale nalingi na yeba amitié na bino e banda kaka air na musique ya yaya na yo ou soit botanga ki quelque part ou bien bofanda ka quelque part oyebisa ba o bazolanda ba amitié na bino esika euta ki na mwasi ya Defin na biso Pepe Kale pe a son ami suna mama parce que e pa kenda. En tout cas ndenge ka lobi pe à son âme ya Paulina azaki yaya nanga ndenge Pepe Kale azaki yaya nanga Pepe Kale na madilu babeti musique esika moko Pepe Kale komona e Jean oyanga pe Jean donc bolingo ya biso na Pepe Kale ibanda kalanga ta una bali Pepe Kale soka kuta nanga apesa anga mbongo leki nanga somba banzungu somba basani po ozana liba alors donc bolingo tozaki na ngona na mobali na ye lokola pe bango bazaki bomoko na mobali na ye donc Paulina azala yaya nanga banda ti Pepe Kale aza en vie donc to meseneki makasi vraiment donc namona ke nazanga eloko moko bon nzambe nde mutayebi. Ok, Maman Mado, en tout cas, limbisa biso vraiment, photo tout na yo kaka question oyo. Maman Mado, mukolo star na biso madilu système, akufaka. Sango wana ero yo kaki yango. Tongi toyeba vraiment, o expliquer biso ba émotion na yo. Ezala kandenge nini, o azaki papa po na yo, o yakoma ki nyonso po na yo. Akoma ki penza fierté na yo komona ya na yo esala ebanda ko sala okitoko oyebisa biso penza o santa ki ndenge ni mukolo yo kaki soko zalaki wapi to nani abenga ki yo esala maki ndenge nini tolingi to yo kape ba o bazolanda biso ba yeba pona koloba na yo kaki te nazaki nde sur place akufa na misu na nga moko omoni ya na nga bana oloba na mbai na nga sans souci so babala ka leki ninga na bala leki nanga Mado mais nalinga leki nanga mingi nalinga rapé muta déranger été alors nazaki na libala mais modelo ya nanga za ko s'occuper nanga na libala ngo ndire neti nazaka na ndako na biso donc sango yelanga te mais nazaki na un hôpital donc ekuti ngana yebo ina ndenga azokende mais lokola nzambo yo apesaka zwaka yepe ka muta yeba ka pasa mitema na biso ya yeba ko consoler mitema ye ka muta yeba ko pesa kimia vraiment pasi ya madilu po esilanga uto silanga kana ne pasa atanga ko 13 ans nde na komo meka ko yoka banzimo na ye na komi ko tala ye na télévision mais na banaye ko kokati mais kala uto ko 13 ans ne pasa wa na singa epena na nzambe apesanga mutema ana ya makasi vraiment. Ok, Maman Mado, ba dernière parole. Kosola na ya suka obosola kina ya na yo madilu système. Aloba ka na yo nini ndezaka ke mutalinga kufa atiki testament, atiki maloba. Donc yebisa biso na ba yebazolanda biso po ezaka lelo mbutu mutu bato ngaba comprendre ngo oyebisa biso aloba ka nini. Bon en tout cas moni lokwa tozaki bongo koyeba pete ke mutu kokufa. Kotika na obe on kotika maloba te mais na masolo alors les akufinde na ko comprendre que azako loba ngande pona boye donc koloba kaka Mado ko bosa na bana te bana baza très nécessaire alors Mado ndenge na za awa ata na za musika ata na za pembeni vraiment fo yeba ka bana ya famille ezala ngai ezala ya yoza ya bandeko fo yeba ko sangisa bana fo bazala kana bomoko bana fo bazala na bolingo talanga na boti na mwasi moko te alors eloko na bandai ko lobananga mingi et puis ayo lobananga ke Mado na linga ko lala te na hôpital bazo benga na yo bima na chambre nga na banga ko lala na hôpital po na mona neti na okufa to vanda ka to beta masolo alors to bandai ko beta masolo mo pe ya ko seka parce que azako sekisa makasi donc les mots ya oseka boki mo lika moko boya Mado aussi c'est sensible la munene Mado nde na loba na selo blague mais continue ko sambela na o sambela ko tika ko sambela te donc on a mona ka ezana ka d'ambiance tozo solo là mais nzoka ti azolo ba on ezaki déjà conseil.
Ok, Maman Mado, en tout cas, limbisa biso penza na mituna tozo tuna yo. Maman Mado na ba nzembo nyonso ya na yo ayemba. Nzembo nini penza oyo penza ozalaka soko ozoyo kangonde ya yazalaka lisusu te oyo penza esalaka yo pasi oyebisa biso toyeba. Oyo esalanga pasi nzembo ayembaka na liwa ya Franco oyo yaya. Yaya otikanga na boloko. Yaya otikanga na pasi mawa. Mokile loba otikelanga sikse. Bata mokili badon yangwana bali boko momonela nga leki na yo donc yangwana ndezaka naka matushi. Ok, en tout cas bozo kabilengi yango na ebisa kabino bo s'abonner massivement pe bo partager ba émission na biso massivement. Toko tuna lisusu Maman Mado motuna oyo. Maman Mado en tout cas soki totali na ba émission na ebi yo moko pe otala quand même na ba internet otala kango soki ba mbika ka mama bia na kati ya ba émission na makamu na ye na papa na biso Madilu. Komo ya Maman Mado ezanga kate mais bobotama ebele mais ezaka toujours kana komo ya Maman Mado na munoko na ye tolingi to yeba pourquoi ya tchaka komo ya Maman Mado. Bon aloba ngo kaka wana na ebite so aloba kaka na mwana balinga mingi ngabuka mina na ndako biati soki leo na vandaki libala na ndako sans sale asepelaki na bizaleli nanga na kolamba nanga na nyonso na zuma yele wana pa bia donc ngai pa ya bia lokwa na mwana Madilu papa bia pa za ya nanga za mama nanga na tikala kutu ko benga ta semeki te na bana ko benga na kombo ya Pierrette talaka mwasa ya o benga ke ya Pierrette na zana likamuna ete babo aga libanga na manga kotela alors ngali likambo ezate o eleka ese leka na bosana parce que bana bana kati. Maman Mado tolingi to tuna lisu parce que moko ebikaka biso batamoki tozaka toujours na biloba loba toyoka be komo ke bimake Maman Mado abotola ba héritage. Maman Mado penza atia mwa mbutu penza pona yaya na ye ami bimisa penza poso ba héritage ya yaya yango na kolinga éclaircir batu o bazolanda biso bayeba soki eza vrai ou bien eza faux parce que yo moko za mieux placé awa olobela bango bayoka ndako la raté okoyeba place etangaka te nga Mado nde nazana na droite pe nazara na droite ya kobotola biloko ya Madilu parce que nga na 6e na libota na biso na 6e tobotami 9 alors na 6e wana lelo totikala misata Madilu ake totikali kaka misatu basi misatu donc yaya o aza liboso na biso aza na ndenge na biso bakongo nga na kokatela yaya wana te na botoli héritage ya Madilu parce que eza passe jamais salema o batu balobaka bon na sepela na bango na betela bango maboko bakanisa ndenge bakanisa pe ndenge bakanisa ka to batika kokanisa bakanisa kaka ba o pe bayebi bamona ngo passe sala bango passe tungisa bango parce que nako sala eloko ndenge wana te jamais passe o nga nazalaka nango na motema na ngeza ki passe ya ko perdre ndeko na ngai parce que o nga na banaye ko zwa tangu ndeko na ngaza na bomoy eleki ko botola biloko wana donc na mona ngo te na mona passe wana ndenge na perdai na botola eloko te. Ok, merci bandeko balandi Aurore TV bozo yoka na biloba loba na biso bato mokili to mesana lango Maman Mado aza awa alobi clairement je pense que tout le monde bokolanda ngo boko yoka alobi abotola eloko te. Ok, Maman Mado tongi sito tuna motuna o parce que eloba maka tongi to yeba ba musicien na biso tozomona ebele na ba o ba kufa na ba o baza lelo tozomona batika bana bango na mapangu batika ma ba héritage o tozomona mais tozoyoka na côté ya boyaya Madilu atika eloko te comme mabele héritage o bana bako hérité na Kinshasa na bapoto tozongi sous côté o balela ki papa sans souci yepe atiki eloko te héritage moko te lopangu o bana bako fanda tozo kandi bat bazoloba yango tokolinga yo moko oyebisa bato balobaka balanda ngo penza na bokebi po ekanga minoko na bango. Elo na loba nanu omoni ba artiste ngo ya biso bazokufa penza avant l'âge eloko liboso na loba yangwana so na kena point ya Madilu aza na bandako na ye bana na ye bazali mwasi na ye aza wana eza gérance na bango bana nga naza tata mwasi
naza leki ya madilu mais naza mwasi ya madilu te donc naza na droit ya biloko wana ya ndeko na nga te parce que atiki bana na ye na kokota wana te mpo na sans souci nga na sans souci tozalaki balocataire alors ntango aye kokufa atikeli nga mpe locataire mais héritage nini na koluka atikeli nga bana bana wana eza héritage monene koleka nyonso parce que un jour na kotomboma mpe na bana wana donc côté wana na regretaka nango te. Ok, bandeko balandi boyoki Mama Mado ndenge à répondre. En tout cas, to komi déjà kochité na émission na biso, to kolinga Mama Mado apesa. Ok, Mama Mado tolingi to tuna parce que yo zalaki penza mwasi ya vedette na biso munene. Ok, Mama Mado toyebi ke yo zalaki mwasi ya vedette na biso oya sekisa biso oya pesa biso ba éducation ya bele na kati ya théâtre na ye lelo azali susu te tolingi toyeba o vivaka ndenge nini na bana parce que yenda zalaki mosungi na yo osalaka ndenge nini na bano ya tikela yo est-ce que bato bazalaka na elongo basoutenaka yo to gouvernement na biso reconnaîtra ke papa sans souci azalaki vedette munene na mboka oyo yebisa biso o vivaka ndenge nini. En tout cas eloko liboso na oloba naza en bonne santé parce que nzambe mokeli na nyonso nzambe akelanga o alinga yeke sans tika biso ngana tika na bana wana azana bon moyo. Alors eloko liboso na koloba yango wana naza mwasi moko nazalaki kobunda na même ata sans azalaki na mesana est toujours koluka nga naza opesi nga $10 na baloli yango opesi nga $20 na baloli alors mayele wana oyo nzambe wana pesaka wana yango nde eza motuya mpona nga mpona koka kobokola bana wana natangisa bango baklasse lelo bakomaki basisi baklasse na bango malgré Congo misala eza pasi mais en tout cas lisungi ya koluka ke euta par-ci par-là na moko ta mosu mutu moko aza touché amoni ke aza touché aisali ye pasi akoki kosunga yo mais akosunga po asisa pasi na yo nyonso tu te mais bao wana nalobaka nzambe apambola bango oyo bakanisaka ke veve wana azali bakanisela nga na bana nalobaka toujours na nzambe ya ye eganga esika eutaka baoyo mpe bamoni ke soki ke tobosana ye ou bien tomonaka ye lisusu te bon wana ezaka ezodépendre na bango tolela lisusu te tokoma olelaka nzambe nzambe nde atouche mitema ya bato oyo baza na posa ya kosunga veve sans souci. Ok, merci beaucoup Mama Mado de komi déjà ko chité to komi na suka. Merci beaucoup Nabaye oyo bozaki kolanda biso na kati Aurore TV. Merci beaucoup na Mama Marie-Jeanne Masipa na kati ya Belgique, ma maman chérie, maman nanga vraiment na pesio vraiment merci beaucoup parce que ba contribution non pour na bana ba orphelin et komaki na monaki yango pe trésor contrat ou carré na kati ya États-Unis na monaki pe ba contribution na yo papa la race Kim ya yo pe komaki en tout cas merci beaucoup tokolinga Mama Mado opesa ba remerciement na yo pena ba salutation na yo na bato ba kolanda yo eloko liboso avant na pesa bino merci pour na gouvernement na bosa ko répondre gouvernement pour na gouvernement pena pour na ba veve ya ba artiste gouvernement na biso elala kotana ndeza kolala bakipa ba veve ba artiste te gouvernement peneza kolala pour na biso bakanisaka biso te mais or kende biso normalement il fallait tous soutenir na gouvernement na biso ezala na hôpital malade ya bana malade na biso moko vraiment bakipa santé na biso mais eloko wana gouvernement na biso ezate makanisi wana ezate bon na opesa bambote nanga na baenyonso oyo bazolanda ngai kombo nanga eza makiese na Kikongo makiese do elakisi esengo kande bomoni nga boye na silika te na kanga kanda te na ina mutu te na linga mutu nyonso alors epa boza bozolanda nga ba bizu na bino ebele nzambe apambolaka nga oyo abateli nga ti lelo apambola pe bino abatela bino vraiment naza bien na grâce à nzambe wana bino pe bozala bien na ngolo nzambe nzambe abatela bino abatela pe musala na bino oyo chaîne na bino Aurore vraiment ekende liboso musala kitoko kime nzambe ezali likolo na bino bambote na bana na nga nyonso
ba neve nanga ba nièce nanga ba koko nanga so natangi ba kombo ekozala liste bana nyonso madilu bana ya bandeko nanga baza na poto donc bango nyonso nalinga bino mingi na pesi bino bambote belé epai bozala bien bomibatelaka kaka po eloko mosusu na oloba te bino mosika nga mosika conseil ka yango wana ya komibatela o bobali bamibali bobatela basi na bino na bana na bino basi pe boluka ke bozwa mabala ya kitoko po lobi na biso ezala bien to sepela. Alors mbote na leki na nga timba bialu na Belgique na pesi mbote na Jeannette Bitonta zala yo mto za pena timba pona mate ya ba conseil Rose Poutou mama bi ya bambote no na bana no nyonso Ani Poutou bambote na Vinciane vraiment bino nyonso na linga bino ba bisou. Merci beaucoup. En tout cas, Tolingi Bino Mingi. Ciao. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.